Et où tu fais qu'à la carte église naïe. Azaka wana. Si bilo bole la maman Blanche. Moi si wana zawana. Ba église ba yebi. Na église pe bazaka wana. Si bon mona moi c'est na comment ko kata majoto tout ça rivalité bande kolanga. Pasteur obino bon mona ki muta malamu. Ba maman pasteur ba côté ya bino ke oh il faut boyer. Maman baza ba malheureuse na ba couple na bango mettons ba te makana cher bazo ko sabino ke biso boye yazo kendo kata pour rivalité. Bon mona bozaka moi so Marcelo bimse bino po umela te. Bozela na bola ngabi mapola ngabolo bakome ngasi na bisi do aza mundele ndombe bokoto bokomona yeso ki pa katisa na yebite bokomona pourquoi muninga makambo bango ba otea batu bango bakoka ngote ya kakatisi po muninga ya kasali bo ya kesali bo rivalité metomba kwa kote ya bino il faut supporter il faut bwebwe comme si ya du sumu eloko yo mona ndako ezo suayo ozo koko supporter te me bote ya baninga bo ko supporter bo sala bwe omoni sike memiye olukaka ke naza kitoko na le kambanda naza kitoko po mobala lulanga ya memiye na lilita ya bino peut-être simba okenda okati se simba mais ya ye peut-être ya ye simbite parce que ça moi ça mosa na nzambe bino olibo na kofinga mama Congo bon comprendre à travers la mort il y a toujours un truc à tirer il faut toujours tirer une conclusion pourquoi ça bon ba kanta so ba kufeli ba bina biso ke za mort naturel tonjimi yango ya ba timiso za kisi ba lia kiye bandoki ya famille ba lekisi ye mais ya basai na nzambe ba kanta bongo te. Ce qui est qui a monté mususu na opération oya kufeli bonga bomona ngo grave. Siko na wana bomona ke ki bombande swaka. Ata bomba ka kosa batu sambela soki mobala zo sala boye kota na prière kota buka mabolongo bazwa kokosa bino. Mais ba moto ya komi na rivalité akiko katsa nzoto. Akekatali na boti mwana libumenga munene muninga za libumu pla mobala zo bete rivalité na kati église. Ce qui est dommage na oluka sko na tala ba vidéo wana bien na zo photo mwasi wana na tana matanga soka zalaki so pe na moni pona na fandi ba vidéo ngo bien te beaucoup pona nga musala butu ya après-midi butu so na moni ka ke longa mwasi wana pona tuni ba de église wana ba so benga bo ba tikela nga ba message na bi azalaki soka zalaki bo bendela nga image wa pena kwa ko tila ngo famille ya mama Blanche paix à son âme. Na babota le sika bino bole lande kona bino Marcelo likamune yeyo. Mais ba monde baza ba bimbanda mwana ba ngoda kufi. Kombanda tikali pona nini rivalité et memiye no kendo katsa. Les gens ne veulent pas s'assumer. La beauté c'est pas dit seulement que katsa nzoto. Beauté ngo bakate keno katsa keno mbatsa mabele. Bo quand même courager hein ko fanda na nzoto na eloko o eza ya yote. En tout cas, la félicité bino, makasi. Bon, mutuku soka bukani, batie ka plâtre, en ce moment, dérangement. Mutuku soka na batie libende na likolo, ou na liboko. Awa mona we, mais bino bofana kana ba poa moko awawa. Ba poa wana. Yo moko ti ozo mona ke, ozo sokola. Moi, to sokola to simba we. Ozo sepea na ngome na kati wana yebi danger, o eza te pas courageux, hein. Pour bilo ko dans les tobokaka pour tout monde ba tebele ana ba photo na ba réseaux sociaux ba bilo ko ngomona mwasi mo na lisoko et panzani lié kuna te ba courager sko bolingi et puis tant bosala ka bongo et telemili bino boye botie ba maillot de corps boye ko tchola baninga nga debout est-ce que pour wana bino bo memaka wana Bukasi qui s'est donné à tout le monde. Baninga boke nos suivi opération ba malade ba na mona nzoto. Tozo banga déjà ba anesthésie générale wana. Mais yo mo beno tele libumu no boy. Yo mo ko ebi kozaki pe libumu kodo. Mais tant yo ke katso bandi ko seka baninga. Moi c'est ce que je vous comprends pas. Les gens que vous venez de vous moquer des gens, sachant très bien que vous si vous étiez comme ça. Na bato bosalaka ozana ba douta. Au bombi à mon tatouage commission neti salité baneko ba côté mususu bandona biso abasi ba tchaka ba tatouage ba bombi ba nduta na bango mais tant ya bombi nduta azo ko fingo nduta mais ya yebi ki ayeza na se tatouage
Po bakwa mususu na bakwa ntia tatouage te boyebi ke suaka. Boyebi ke suaka. Omona bena mutu mama neti entre makolo boy. Otie tatouage. Neti tatouage oketie la monine. Soko obombi bantu tate. Awawa. Pour ma tatouage à mingi kotoyo, un sous moi mukongo, un sous moi koto pour ça moi nini, bino ba côté mususu. Mususu mona ba doute c'est soy awa nyoso. Abambi tatouage koto nyoso tout pour banduta, mais besoin ko finga baninga. Bozaki minene bokati si banzoto bandi kwa ko finga baninga tale kuna munene. Ozaki boyeboy bandeko. Non, ça ce n'est pas gentil du tout. Vous savez, le corps d'une femme, le corps d'un être humain, c'est fait pour un changement. So moni mutu aka munene te eza ndenge na bango ya famille. Akoko minga babula fufu ndenge ni baka minene te. Mais so moni batu misusu baka minene eza pe ndenge na bango famille ane lokoso te me baza bango ba éléphant. Famille na bango omona bango ba botaka bana ba éléphant. Omi tuna me mutu ya mwana ebimaki na sama kolondenge nini. Mais yemo ko mama za munene, mutu mona webi matendeni. Ba famille mususu mona mama munene bana minene papa munene. Famille mususu mona papa mukie mama munene bana minene. Bana mususu basuko tata eza ndengo wana. Mais quand vous êtes mal dans votre peau, vous êtes mal dans votre corps. Ne venez pas vous moquer avec les gens. Et puis ne croyez pas que Batubaza Bazoba. Même Ibalo Bafana Nabasi Bakatsa Katsa. Ako sepiano le lome mukoboswana. Alungwa kuna mtozaki muneno ke kati sokalisi nini. Mibali wana mibali baba zoba te. Mobali azabu soba te. Ils ne sont pas bêtes. Un homme n'est pas bête. Tout comme moi, c'est pas un zoba te. C'est quoi, et l'autre, c'est bizarre, donc comprendre dans la société au moins basi ba se sacrifier à trop au moins couple que mobali pas un défaut mais moi c'est comme ta keba kata mobali tikali moi le défaut basi ba ke yango basi mibali ba kufa na AVC mais basi ba no kufa mingi na opération pour côté opération basi ba okende belé moi ça zo milinga te mais mobali azape na ba défaut. Mibali mso mwana masoko lokola basi yake katisa te mais moi ça ke kokatisa moi ça binana masoko ebele te ngana ke no bamba mais oleba kata ya mobali batia mwasi te bake twa mwasi makambu misusu na masoko wana mais ya mobali etikali munene mwasi mususu zomona ye libumu mobali libumu mais yake kata libumu mwasi mususu mona ye munene mobali mukie oleba bakabo chéri toke na opération ngaba longola pana ngaba bakiso ndambu balinga kabongo te makambo bozo ça les a trop bizarre akena nganira à nous revoir bientôt ngala kei si ko so balinga balingi batika ndenge bazali ça vous plaît pas vous venez critiquer ndeko mwasi elinga ki vérité fa ke bima boboye bake même basai na nzambe oba sola kana nzambe bazoke no katisa même basi ba pasteur obino botala bozo kumisa mutu mwasi kitoko mais bino bo kumisa mais yazaki komi linga te. Il y a des gens qui sont moches, il faut que l'on voit les bons, il faut que l'on voit la boue, tout ça et tout. Mais moi aussi, homme de Dieu. Tant qu'on ça la conférence, conférence, tant que ça la conférence, côté à ma maman, tout ça et tout, parce qu'on apprendre à ma maman qu'il faut s'assumer, il faut être comme ça, comme si ma beauté est naturel. Comme si ma beauté est naturel. Il y a un autre moni conseiller au makambo. Il y a des choses à ne pas prendre. Nous, on est dans les vrais. On va dans les faux. Ce que moi, si je suis allé à maman, on soit un bon ndengeni. On soit un bon abatim. Oui, Marcelo na église par jour à côté ça combien? Même matanga maman Blanche. Et côté Marcelo bon ouais. Yo so yo kele mawa. Mais Marcelo ngindi. Magazo lela, azo refusé ma enveloppe te. Yo kasi tulombo ndenga yewana, enveloppe tulombo Marcelo boyang. Enveloppe à Tulombo. Bon, bien à couvrir moi si ben on soit enveloppe te. Marcelo ngindi. Matanga moi si nae ba epesi mbongo. Mais yo ofandi ba otika surtout ba église bo finga batu. Yo moko okufa ba tiko kundo bongo te. Ba tiko lelo bongo te. Wa mite mama be batu susu na église à Marcelo bo kufela ba papa. Bo mona ta ba église na binote ata communication elekate. Bo kufela bana eleka inaperçu. Donc matanga mais bozo mona mutu na ba mbongo na bino bazo kundende ti princesse. Bino bozo ya mawe c'est que congolais et c'est ka ko kamawa. Et ça sous-souté. Et ça les sous-souté. Mais ça va être bête à nous la vérité boy.
Yo kasi modèle Marcelo kundi mwasi na wana. Bino bokunda mabongo. Yo zaka na église na ye, yo so okufi. Marcelo kundo bongo. Yo sambe na église à Marcelo, soko okufi. Marcelo kundo bongo. Ako bimisiro énergie wana, mais pourtant on contribue à l'église wana, on kendaka na église wana, aussi sacrifier à l'église wana. Même kolo kufa, Marcelo okundo bongo te. Sake kitoko pembe wana, ba honneur wana pupupupu. Yo kumisaka chilombo, on soit problème na balabala, na courant ko kufa chilombo koyate. Fati béton, peuple congolais faut vous réveiller hein. Makambo ekwe la ka peuple congolais Fati ne vient pas. Mais yo wana na munoko na Fati béton. Mama ana Congo ainga ko to sa mi konjite ba mu konjulo ko la tulo ngana ke no pese valeur ngana ke no respecter ba mama ba kufa ofele parce que l'État n'a pas pu faire son travail. L'État ne fait pas son travail. Ba mama ba kufa na courant oh l'État mtabongisa te bana ba kufa bato ba kufa tulo mbata ata honneur aranda bangote ata ko kende sur place ne ba kinoteta ba fleur wapi wenzango ba mama ba kufi wapi akenda te make matanga mwasa Marcelo so pas lia fupa na bango na yebite so ba kuta na kana monda butu na yebite donc il rend honneur na mutu ake kufa na opération